là-bas. Bonjour Balandia Chica, tu vis Balanda Rabison Maman Lelo Journée Bobiba. Je dis Azalek Awa na tribunal ya lemba pour soutenir maman na biso papa na biso le centre mais tali comment on va mettre avocat au bazalaki au four et au moulin pour la tombola na likambo oyo ezali nini to ezali nini tozaki wana pe na kati to monete bitumbe zaki makasi et silité pa ebisi bango ba kozonga ngana koloba mingi te maître bonjour. Bonjour maman. Ya solo penza otali caméra na bosembo nyonso olobina no mai maliki na mokolo lelo. Ouais, na mo poussé parce que tu as audience, les autres ont accusé quand même fatigue depuis le matin. Audience à l'élo et les cani bien. Et ça qui prévu entendre moko na collègue Nabino, confrère Nabino Ayaka ya mwasi, journaliste ou salaka émission. Oui, ça qui objet, il y a poursuite au bazar engagé contre Bongo maître na katoma malobate na bosembo penza émission yango elobelaki nini po biso to koma nesika oyo to banda kobeta ka mwa tu to ebite émission yango elobaka nini po te bafunda ndeko na biso bango balobi ke na émission wana monsieur Marus Anosanjo afinga ki monsieur Masumu a traité qui est moyibi a traité qui est gaz exploitant des autres et tout un tas de choses mais tant to landi émission na tribunal to ki ba propos wana te. Parce que c'est l'auto-exploitant où il faut le dire, qui va proposer un thé. Alors on va continuer à dire que non, à finga qui est, va garder l'exploité baninga ainsi de suite. Maître Ressus, ce n'est pas aller plus loin. Quels sont les propos que vous avez écoutés aujourd'hui? Les propos qu'on a écoutés, je serai complété par les estimés confrères. Je sais, vous êtes ensemble. On a entendu le support sonore pour l'émission. On a posé la question à M. Marius. Est-ce qu'il y a eu des précédents ou des antécédents entre toi et M. Massou? Il a dit non. Il a répondu à Lingala Lobby entre Nganaye et Lokomoko Ezate. Et nous nous posons la question. Ce qui est entre Nganaye et Lokomoko Ezate, c'est difficile à finir. Bongo boni ya koki kofinga ete seke likambo ezalaki po ya tombola mwa va kolobete mwana mboka Masumu lebende akosa mosa esengeli lolenge esengeli te na yebi te na kusani mwa pembeni ya maître mosusu parce que bozali mwa lisanga ya bato ebele motuna wana na kopesa ngo epa ya maître bongo siko ezali pamba te moto akolamuka ka lelo alamuki alobi ete naye kofinga te seke likambo ezali na se ntango alobi ete motu azali na se azali ko kamba biso azali ko kamba biso te azali ko kamba biso malamu te bino bato mibeko boali na ba article bochaka esika wana na ebite maître na ngako na yo kokoloba alors propos oyo ndeko Marius atenaki c'était des propos fustigeants gestion ya mabe ezali te na milongo ya ba infraction oyo bakolandela ye. Ça c'est une vérité qui ne se cache pas parce que tant que tozali ko corroborer ba fait na moi tomoni penda epai wapite ndeko Marius atenaki ba propos contre ndeko Masumu. D'ailleurs Marius basususu bakoyeba te pesa peza mwa kombo oyo bato ndeko Anosanjo afingaki ndeko Masumu de Brende te a fustigé seulement comportement ya mais gestion un point surtout loko mususu wana ezali juste pour afukamisa ye ndenge mesali ko fukamisa ba artiste comédien bongo yo en tant que moto mibeko pe na mwa mibeko na moto eloko nini okuti koloba pona likambo oti kolokana lelo ya mbona sokuna koma na likambo lelo ezalaki suite ya instruction na audition ya témoin moko na bino ba journaliste azalaki wana mopanzi sango ba etobenga kete ba blogueuse ya YouTube voilà blogueuse ya YouTube ayaki wana yende organizaka émission yende abengaka ndeko Anosanjo po atuna ye mwa mituna et puis na mituna wana biso na ndenge ya droit tozali komona ya une différence kuna alobeli ndeko Masumu de Brende awa bapesi biso kombo ya ndeko mususu totangi soki ndungi mambimbi kasi wana kombo tapela ya botamaki na ya botelaki ye bapesaki ye na bomona na ndenge ya mibeko kombo ya limoko ya bilembo ezali ko identifier mutu alors soki nalobeli ndeko Masumu de Brende comme étant président ya ANTPC, n'est-ce pas? Et la lutte que na lobeli individu ndungi mambimbi.
wana na lolenge na bino ya mibeko wana na lolenge na biso ya mibeko donc tomoni ke wana baza kolobela toza kolobela bato mibale nde duto ekoti na kati wana yango lelo après audition ya témoin na kosilisa infraction oyo balobaki ya injure publique tribunal est renvoyé etindiki biso na semaine moko po toya koplaide toya kosilisa likambo yango maître mpona sukisa na yo likanisi na yo mpona procès okomona ekotala bon tokoki koprêter ni tribunal ni parti moko te ba intention mais néanmoins biso tomoni ka instruction esalemi mpe eleki na lolenge ya malamu. Voilà. Maître, c'est lui qui avait parlé beaucoup même. On est là avec lui, il était là, il a parlé, maître, je ne sais pas. Vous avez défendu votre client, je ne sais pas. Selon vous, vous avez trouvé que votre client a raison ou comment? Bon, au moni, tout au début, instruction à dossier autant que Bali. Tant que Bazar Robert et la biso, les solo et talaki ba image, il y a émission. Lokola biso pe tozalaki na yango te tozalaki na bobangi mwa moke kokanisa ke na kati wana losanjo akozala lobaki ba makambo moko ya lolenge soki ndenge nini tobangaka pamba te ozali na eloko wana te oyo bazolinga kwa kolakisa me ntango baye na eloko yango balakisi totala bona kati o eloko te nzoka nde likambo ezalaki kaka masumu afukamisa losanjo asenga yeka bolimbisi lokola ba misusu moi moke bato bokolanda biso mokili mobimba wana ezali bino bato mibeko nde bokolo babongo to babongo parce que tomoni boye masumu alobi na kati na mukanda wa fundeli babengi yango na français l'exploit. Yes. Alors dans son exploit mais masumu alobaki ke bafingi ye epai ya Anasanjo muyibi voleur akataka ba 20% Mouyibi et puis Azalakaza dictateur tout consort. Mais quand on a eu quand il est nakati kuna 20%. Nakati kuna likambo ya mot voleur ezati. Mot dictateur moni ezati likambo zali ya 20%. Mais na 20% ndenga lobeli yango alobeli te na monsieur Masumu de Pen. Alobeli te na monsieur Mambimbi. Alors sur le plan de droit sur yo komono zaka Thérèse. Ba yo funda yo awa na kombo ya biso yo Thérèse. Baye koloba likambo na Catherine ata tomoni elongino za ndenge moko biso na mobeko leta tolobi eza mutu moko kasi masumu ebende ezali kombo ya CNT lokwa biso toko benge mama Losanzo bongo kombo nezali mama Losanzo te biso moko toyebi kombo ne peza oyo mama na tata na ba bongo soko liko funda ye kasi yango nde tata masumu ayaki na kombo na oyo soko liko funda ye funde na kombo oyo ye atangelaki kuna ye tango ye na makambo susu alors na ndenge biso to sambisi to sambeli makambo ngo ndenge to moneli lokuta ezali mingi congolais to milingaka te congolais lingi critique te régime s'est changé hein to comme un état de droit ce que ozo gérer eloko même mokonzi ya mboka alobi yango alobi na kokanga moto akofinga ngai te na kokanga mpe moto akosala ngai eloko akofinga ngai te parce que ntango ozo gérer bato to vous savez il y a la différence entre la gestion de la ressource la gestion des entreprises et la gestion du personnel. Ça c'est vrai. Vous comprenez? Oui. Alors quand tu gères la gestion financière, la gestion des ressources, ici c'est la gestion des humains, la ressource humaine. Tu dois accepter des critiques, tu dois accepter qu'on te taxe de tous les mots, mais c'est dans les soucis de relever que yo osalanini obusala musala na yo malam. C'est comme ça tant que landeli et loko babengi l'animus criminandi ou l'animus injuriandi, la volonté de commettre l'infraction. Les alakité pambate le sanjo babengi saki une émission. Le sanjo kendaki na émission babengi saki. Ce que mutoza na posa ko finga par intention ya ko kende ko finga mutu wana ko kende ye mo ka futi mbongo na chaîne. Journaliste étant à lobby, gagné invité. Wane lo wani ko. Est-ce que muto ba invité? Est-ce que kei ko finga ye? To tuning motuna est-ce que bango na ye? Bazala kana ranking bandakal. Bazala kana ranking te. Boni à finga. Dans ma camion sur je crois que je suis arrivé à la fin pour regarder les caméras sincèrement votre client a raison ou pas? Moi, j'ai la primaire du raison ou ne pas dire des raisons. Moi, ici, Mananga est dans un tribunal. Dans un tribunal, déontologiquement, tout ça tenir la barrière. Biso to me maka les moyens de défense et la décision revient au juge. Maintenant, ndenge to moneli.
masumu mpona ndenge tomoneli nde tozokokelela raison ezali te pamba te babiloko afundeli ye ezali fonde te. Bongo soki babengi bino bokoma na mwa arrangement à l'amiable. Bon, arrangement à l'amiable, l'arrangement c'est pour les partis. Si les partis estiment que Bako arranger à l'amiable, il y a une proposition aux avocats et les avocats vont entériner leur décision. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balandiajika tu venu banda tongo tozalaki awa penza pona ko soutenir papa na biso Olosanzo ezali facilité kasi tolobi boye mingi tozali komona pe ete likambo ya bapanzi sango to ba blogueurs ya YouTube ezali touché vraiment nazo senga na ba oyo penza tozali bapanzi sango to saka musala moko quelque part to telema to sensibiliser parce que tozomona ke ba to maboke bazali ko pesa biso sous espace batoma boke ce qui te lobby bazali côté les melabiso bazali côté biso contre mire ce n'est pas bien et pourtant biso de to sali bango ke baza la place baza biso de to telemisi bango mais lelo to komi benemi ba blogueuse ba komi benemi ya bato théâtre ba blogueuse ba komi bango na bato théâtre pour lelo yo yebana ici les soki masumu ezalaki na journaliste moko azalaki place wana po asala yo yebana mais na comprendre te bino lelo bokomi ko biso bango na bino et salinga pasi komona moninga na biso lelo pour comparaître liboso ya l'état pour samba pour za lokwa témoin pour asala ki émission YouTube za kalikambo base lokwa bino lelo bokoma na ba chaîne na bino biso to komi banguna na bino lokwa yo komi na chaîne na yo wa mto sala ka théâtre komi na chaîne na yo ça na besoin ba vie côté pas na yo biso to komi banguna na bino ce n'est pas bien arrêtons nous sommes arrivés à la fin ce n'est pas bien biso tozo soutenir de kona biso Olosanzo parce que ceux qui osent mon cause il faut supporter les injures ce n'est pas aujourd'hui que tu vas refuser. Pourquoi tu acceptes le pouvoir mais tu refuses les injures? Ça n'existe pas. Quand tu acceptes le pouvoir, il faut accepter les injures. On va aller comme ça jusqu'à la fin. Je vous remercie, c'est Jika. Je vous l'offre à la fin.